MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Baluki et Kinshasa mobimba bakuti dans mon cœur, dans mon cœur. Baluki et Abidjan mobimba bakuti dans mon cœur, dans mon cœur. Sikotango kote. Eh. Eh. Tala. Boke na nzambe mawako. Nalobi yango bayembi. Bayembi ya gospel. Kongole nzamba sa bino mabe nini. To Yesu asala mabe nini. Donc lisumu to ngambu to mabe onzamba memi. Ezaka po aponi bino. Atie batala to pe badonka tina bino boku mise bo yembela ediku. Na place bo se pelise bo honorer bo mo sala na ndenge na bino. Mais franchement moi je ne comprends plus rien. En tout cas ba no bo limbisa ngai. Bo limbisa nga penza bo limbisa nga. Eza ba mama mususu. Atolo baki roloba te foka roloba. Bandeko na ngai. Nazo la challenge nzembo na utu koyemba wa yaya Momo. Pasteur na biso Momo otolingara mingi. Naomi tuna eza nzembo nzambe. Au fait noyeba ko citer on te bino bo expliquer nga na to pe bo ebisa nga nanu. To changement de fréquence. Maman, passez Moïse. Pardon, il faut revoir Il faut revoir. Tobo était coupé ce bilingue dans nzembo Mais papa pardon. Il faut bongi ça sinon te mabe makasi osumu si sabatu. Osumu si sabatu. Bandeko nzembo yo challenge na onzo beta matope zo lega na TikTok je crois bato bele bomunyango. De ce que komi côté wana si kotango ekota bizarrement nazomona bato musu bazo panza makolo. Tango ekoti awa muto afungoli makolo. Akoti maboko na sesi ko na mituna nani akoti kuna siko o akoti wana nzambe tellement nzembo no tato ki nzambe mawa todo seka mais ça fait pitié. Ah franchement na ozanga maloba boyebi nini nzamba zokanga tana yoki nzembo wana tana tali challenge na moni mamba bazo sala monde bat bazo binela na milobeli o ba jara banzembo o ga bat bana posa ba beta magoda bazu ba chango pona feeling nzamba zokanga likolo ka lelo journée silite na uti avant sa vidéo oyo eloko to poussanga na sa vidéo yango na uti e pa bana oyo mwana na bana na mpate bana biso ba kongole o basala comédie na bango mingi na mamba nzambe des fois ba tuta mususu ba gangela bango to pe ba reprendre bango mais bazala na raison te basala ka ba mambo ba monaka mingi cinéma comédie nini ekopia kaka ba réalité to pe interpréter kaka ba réalité oto bika na mokili ya bato na moni ba onyo smisa tuna ba chenze mo bazo bina ngo ba luki Kinshasa mobimba bakuti dans mon cœur bazo lakisa motema esiko tango komi na tango kotia ba fungulu makolo bakoti mabongo na se nzembo nzambe to saka na nzambe na milobeli nzembo bato banobetela magoda bandeko batu nyonso ba lecteur ya ba commentaire nyonso ba yebike okoyi jamais otala vidéo sans kutela ba commentaire ma mona lobi na bino na kutia na ba commentaire moi sima ko mero bio camarade nanga ayibisinga mikolo nzembo yo on ba so tala chambre po ba beta makolo batu musu ba yebisete esengeza yo mozo ko sela kamano mangambo kama mambo matena maganisi na ngai c'est ça le prophétique le Seigneur t'inspire le Seigneur et te parle ou encore te transmet une pensée ou encore une chose oyo ezo legezo salema. Je crois bato yo bazana badon ba connaît parole de connaissance ba comprendre pe ba komi malamongo place na komi to sa mabe ya maana pas ezake malgré nyonso ezo salema malgré ba scandale
malgré ba remarque, malgré ba reproche, malgré ba critique, parce que ils appellent critique, malgré ma finga, y a bateau ba finga ka, malgré, mais ba concerné la place, ba ça la profil ba, pas le kaba bongisa, to ba changer, to ba, et yo s'empirer, et yo continuer, karaté, mais yo beba sous ma casse ko beba. Puisque bande obo bisanga na nzembo yo nzembo nzambe pat balana ba bina linga ya mumo mingi menga mabe na ngeza la ga sona moni mabe na oya koloba po mutu o asali mababongisa même moi na parfaité so moninga mabe ozana droit pe raison o reprendre nga robisanga coach boyete surtout kwa moi na nzambe oyo yangote na yo kaka na parfaité na pe na ba faiblesse bande kwa banze ba yembi na musique soki gospel soki ya nzambe so yelo nini mambozo sala na éviter ya que Dieu nous aide siko bolo banini bo condamner nani eza modèle nzembo ne muto tindi batu babina ngo modèle ba obinela ngo so nzembo yemba magi bonte banga babinela ngo bonte siko pon banzembo batu musu babina ngo ndingo na te ngamba liboso na mona pe na yoka ba obeta nzembo ya mizi ya nzambe to pe ya gospel na boîte de nuit je comme ne to mona mutu mwangi na ko fêter na club ça c'est club boîte de nuit na ko fêter so ya anniversaire so elo nini ayekota na boîte so na club ba sengi ba tshela nzembo na période wana bando sa succès comment nzembo zani to yebi to mona on a ba réseaux sociaux ya pa pasteur na ta boîte de nuit or ngana yebi ke nzembo ya nzambe tango betaka si y a l'esprit de Dieu na sima nzembo wana si cette chanson est inspirée par Dieu et que l'esprit de Dieu est agissant na sima nzembo wana go close the door il y a la manifestation donc du coup soki batoyo baza animé to place wana atmosphère eza mabe nzembo na va changer atmosphère siko ba boîte de nuit to yebike bat bakunda biloko po et progresser mais ba obeta banzembo nzambe na kimia ngana yoka mwana mo apesa témoignage azana na sorcellerie maman ba wanza iso azobeta banzembo na temps komba frère ngote parce que ba onyo so ba bebisa ba alliance na nzambe et po batu musu aza yoka bongo yoko beta banzembo na ye mais il est déjà si abeba na ye na pekisa na mutu koyoka nzembo mutu te donc c'est par conviction yoka mwana lobi omoni ntango tsoka banzembo frère wana biso ozaka lesi te ozaka bien te c'est ça nzembo nzambe nayoka pe témoignage ya mama moko azalaka na basuki bakisi soki banini azalaka bamakambo ebele mais ntango abongoli motema alobi parmi babiloko oyo emema délivrance na ye rapide donc na processus ya délivrance na ye parce que délivrance ezala processus après basambela mpo na ye après baconfession machin abi na ndako na ye banobeta kaka banzembo adorons l'éternel à l'époque ya à l'époque tant papa Alain azalaka nano ya lelo te ya papa Alain andobeta aka banzembo et dans sa maison et il y a eu des manifestations senti pendant une atmosphère andako ezo changer senti bezo memo na ya ben moko mususu parce qu'il y a de ces chansons là tant aux kango tu sens que on se retrouver au commis ailleurs so banzembo eko tinda biso to ningisaka baloketo banzembo zo tinda batu babeta magoda et du coup bobenga banzembo nzambe na ebite so to milobela nini en tout cas bo limbisa ngai mais so na lobeza parce que faut to changer to bongisa mais ça devient sérieux hein ça est vraiment commis grave et commis grave magambo est commis sérieux nzamba limbisa biso pa sunga biso bike na okeli nzambe mawe na okeli nzambe mawe makasi to sala ke mabe wow muto apamboli yo o mérité te o luka te o senga te o sala effort te apesi yo batala badon asali ngolo okoma mwana nzambe siko na place honoré excuse me na place honoré mais ça méchanceté quelle ingratitude
tosala nzambe mabe makasi bandeko tobongisa makambo eke mabe baluki Kinshasa mobimba bakutie dans mon cœur et sikotango kocha mabete nakei. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et Topé Bengangai pour la bobana numéro nanga zala na réseaux sociaux. Donc Boya Ibele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya Ebele tokomisa nzambe longo et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et ceux qui nzambe omiko kundola ba adorateur ya kala basel nzambe ya kala o bato mokili bakolo bakino bango baza bato akala so nzambe omozongisa bango c'est que carence tozana carence ya ba vrai adorateur. Voilà, to biso nyonso comment est-ce que nzambe utilisa Papa Deningonde na nzela na ba adoration ba nzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya Ebele to kumisa nzambe longo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge morote parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Gloire, gloire.
gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.